ça maman nzambe sengaka sacrifice te sacrifice ya génité total ndenge bato bakosaka président le même jour netangelanga ngunza ni azayo le prophète des nations, prophète Denis Lessi. Prophète Nini. Bonjour à toi, prophète des nations. Des nations. Nations. Il faut que Denis Lessi. Akenda. Denis Lessi natikala. Ndeko wana zolo bawana. Entre ça sous plein la activité. Te. Abi atike temps moni muto kokite ta triomphal ba photo. Asate. Asate. C'est là mon tout temps ba ça la voix pesa bino mikane église. Batie ba pasteur bobondela, batie bino na ba tester. Ba pasteur bozo benga ba nzondo ba toni sa marti ba oyate ba okima. Subo ya basi msu asima ba on pe kisi. Hein? Oh tanga ye. Eh. Papa mafuta na mai sangana kate mama journaliste. Mafuta na mai sangana kate molimo na Nzambe aka moko. Espoir Nzambe zala moko. Président azwa litoine atapa ba nzondo wana. Na otango na bona TV. Quand la émission est la TV, tu es au Mangenge, l'église nous se réveille, tu matango Mangenge, Nzambe fois ça la bonne. Bana baya. Nzamba lobini po ba église nyonso ba église wa minene bi obenga kawana ya minene ba pasteur minene ba kotaki ba ke ba Mangenge ba bondeli. Ba gêner pour la mboka na président. Président pas gêner, président ba ramsi ya génité, ba ramsi ya acte ba sali sili. Ya ma génité. Rossi TV, on a tout le monde à théâtre, à émission, à musical, political, chronical, sportical, karatécal, news on a Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à Kaka. On s'abonne, aucune notification. On a des sika makambo lali et bébé Rossi News TV. Ne makambo. Alors qu'est-ce qui fait que Bino ba ngunza ba traitera Bino comme banganga comme ba fumu et là quoi ne salamara pourquoi bato ba traitera biso bongo et ça va ndeko biso ba serviteur dans Zambie ba serviteur ba ta rêvé en fait oh Bino benga rêvé nga benga biso to ekiza molimo mais to kabula parce que Bino linga français mingi biso linga ki Congo mingi. Bino kasi bato ya réveil bolinga français biso linga ki Congo mingi ba mutu ba traiter biso bongo pourquoi parce que ba benga biso ba binzambi nzambi mais ba onde baza binzambi nzambi bo sela ba blo mo ba bougie bo sela ba masara lamba pembe bo popola ka bato melisa non lo bate bo melisa to mai oh si ma mo la photo Jésus cameraman on mona photo Jésus na kati église. Est-ce que place à boue moudou ayo mais la maille bango bateka ngoti maille wana ya ki asombe deni paquet asombe 2500 tekeli mutu mo $10 kwa bondeli zapena nguye onguyeni yapena nzondo na kati yana ni nzondo nzondo ngazani nzondo ya bikamusi nzondo ya bikamusi te nzondo ya bikamusi te nzondo eza kombo ya mutu Meza mongo eza ingelo babikamusi. Comment nani kasi nzondo? Faut pas luka we babi. Eza nzondo en fait ndé ba miracle est-ce qu'on a na munoko na kimongo nzondo wa. Ah, uti ka fanti. Mama Sarah bikamuso biso do salaka. Ba on ba sala ngo maintenant ba koma place biso do sala. Place biso niveau biso do koma ba on ba koma te. Oui, non ba on ba koma te mais sikoyo biso lelo to mona l'église et belé to na posa kimia eza na mboka. Alors, ce qui président Isola Rabino bo luka moyen bo sangala entre vous bangunza bo sambeli nzambe am souston bo sambela nzamba opesa bino accepter mboke ba bino ba moko parce que jamais to ba no vivre trop d'église, trop de pasteurs, trop de prophéties mboka e marché te. Mama Sarah molimo na nzambe aka moko espoir nzambe zala moko biso batu to memango te ba ndinga okabulela ngoti président azwa litoine atapa ba nzondo wana moi mino benga nzondo yango président azwa litoine ye atande sko pa batu wana tango zwi litoye otena kati ya batu wana okoti bango prière na otango la na bona TV. Quand la émission est la TV, on est au Mangenge, l'église nous se réveille, tout matango Mangenge, Nzambe fois ça la bonne. Banda baya botu na bango, ke luka bango. Banda baya ba se biso Nzambe biso ba oni pona mboka. Banda baya. Nzamba lobini po ba église nyonso ba église wa minene bilo obenga kawana ya minene ba pasteur minene ba kotaki ba ke ba Mangenge ba bondeli. Ba gêner pona mboka na président. Président pas gêner, président. Maramsi à génité, maramsi à acte, ba sali sili. Ya ma génité.
Mais non, ça maman Nzambe c'est un sacrifice. Te sacrifice à la génité. Président premier jour à Kabembo quand maboko Nzambe ye moko. Tata Mokeli. Maintenant yo gaïpa Tata Mokeli. Ozui total ndenge bato ba kosaka président le même jour netangelanga ngunza ni azayo. Ah ba église minene. Veille. So ngunza ni azayo azaki te président Fukami na ye liboso ba ndeko wana. Baninga na ba prophète. Te ba ndeko wana baninga na ba prophète ba serviteur bazonga na nzela. Président Fukami liboso na bango ba bondeli pona ye. Biso to kangaki maboko to fani to otala. Tota mino na ba TV. Bobondeli botiki mboka na maboko Nzambe jusque là. Eza nango babilo mususu meka mai bandeko nazo basalaka to wana pouvoir biso nyonso to bondeli Nzambe na mai wana coronavirus esili na mboka. On est ici ça bat mael. Esili. Te esili na mael te. Esili na mael parce que batu ba sosola Nzambe na biso te. Nzambo a biso to luke na nzela moko te to luke skola banzele belé. Serviteur na serviteur luka Nzambe na ndenge na ye. Ministère comme commerce na biso ba pasteur to biso ba sakoli. C'est que ngana ye etake prophète na luka mbongo te biso te. Biso c'est ba prophète nyonso. Ah te ko tanya nyonso de sote nyonso mabe. Bon ba prophète ba ngunza te ba prophète. Faut ta ba prophète biso da ba ngunza ki ngunza ki prophète ya be ndenge moko te mama. Biso ta ba ngunza. C'est que bande ko balo ba nzondo wana po otanga ko mboka nzondo. Te yom do bandaki. Le prophète des nations, prophète Denis Lessi. Prophète Nini. Bonjour à toi, prophète des nations. Des nations ni. Nations. Yaki fumukimbango. Denis Lessi. Akendet. Akenda. Denis Lessi mnatikala. Ah. Azong a stade plein. Denis Lessi. Na TVP zonga. Ah, on met la TV de zonga. Na stade azong sont pleins. Tout cela ma solo eza nini tala. Boye biloko wala. Ezaka biloko kala. Na tango to ye na ebisio ndeko wana ozoloba wana entre ça sous plein la activité. Te. Abi atike temps moni muta ko kite ta triomphal ba ko to. Asa te. Asa te. Mona tango to komi ndeko wana otanga serviteur na Nzambe atiko ça plein souté na martyr. Moi yo lancer défi to ndenge. Te na lancer défi parce que to zonga na nzela, to apesa to zonga na nzela. Bafana ronsi na nzela te ba na nzela parce que tango ça musala Nzambe to ça te posa na mutuka ko ça te pola ta bien ko ça la te po mukile mona ngana osala musala Nzambe kolo konze kolo pesa la raté mazoto fumukimbango akangamaki na musala ya Nzambe akangama eto escroquer mutumbongo ouais mama kala te zela ka to ke malembe fumukimbango to bano kanga ye parce que anda kotia batu vérité ya bano kanga so biso lelo ba bo so to kutana président po ba ba vérité to fungola président ki mabango Totaka kate président tebiso wana abengi basai na Nzamba mineno ya kumisaka omne bokumisaka ya minene abengi biso ba ngunza ya mikie to sangani atesko miracle ube azong sanga makambo ndo sana sera mobutu to bando sala vo apesa bino mikande église batie ba pasteur bobondela batie bino na ba tester ba pasteur bozo benga ba nzondo ba toni sa martyr ba oyate ba okima msubo ya parce que msuba sima ba on pe kisi oh tanga ye papa mafuta na mai sanga na kate mama journaliste mafuta na mai sanga na kate ezali kambo lembo elembo za nango yango epousse osabi kamwa elembo za nango yango epousse yo batu ba comprendre te Nzamba na yo mutu aza Nzambe asila ate tamoko sili tamo matite mutu aza Nzambe akenda okenda ndeko wana ba nzondo wana na ebe ba ne kale ti lo na mona ke dayo ka resute aza Azalia. Ah, matanga to perdre grand frère na Charles Lessi. OK, mes condoléances pour na matanga mais aza souté. Mais peki ça y Alan na musique Hollande, na Hollande est fort, Alan na ba musicien ba aquarium. Skobi. Allo Nzambe. Sikobino va passer à ça au Kabola. Muto a na musique profane a sumo Nzambe te. Mais ya sangisaka na ye, po biso so ba Nzambe. Mama journaliste balobi mafuta na mai sanga na kati. Ndo zaboe, letinga so muninga kendo yamba we lobi ya suna na cher na ondi, ma to sa émission. Yo za journaliste. Te musana yo okutana batu nyonso ba qualité nyonso, ba catégorie pe nyonso. Mais musana nga prophète, so na kutana wera pona bongo lise mutema.
Si pas bon ça va wario motema. Bon ça peut fali motema. Fali bon na te. Bon atingi. Fali ça non mais pas bon. Non, ne va pas chicha ba ngoka ke ba mise ba ta kisi. Siko. Ayaka ba kisi na la kisi ala tsabiso ba kisi yo mise kana. Te oh mama tout ça likambuté. Wana za ba fanatisme wana pas zo mbongo. Wana commerce. Commerce après zo mbongo tout ça ne mama nzambe to so mama santa fumu kimbangu mama. Kuna zo dona no simba nako. Kuna zo dona no simba ba miracle zo tatu la so nzo ko beta ngwa akokate. C'est émission prochaine faut vivre miracle Montréal. Faut vivre démonstration. C'est qui tolongola nzamba kala. Ote nzambe wana zara kala lelo te nzamba shanzaka te. Eloko izaka ya mutuya o c'est la nzamba bosolo. To sangana to tombola mboka. Balobi bien place mboka eziki na place mutakufi okendo mama journaliste. Place mutakufi. Place mutakufi. Mais mboka ya ozika parce que to yoke matanga bokunde wapi. So biso mboka ya okufa mama je pas comment place ezali. So biso fona bonza na mboka. Mais ka bible bilena ba olela. Te, lela ba olela c'est bon. Mboka soit la guerre ndeto aboy. Ah, tu es guerre ndenoki. Ndeto aboy ke ezikiti. To mboka eziki c'est que tu guerre. So bino mo ba sala nzambo mona apeke ndemboko ekindela un jour pe ko s'éclater guerre. Mboka ndeza boye fumukimbangu déjà nzela na ye kimekota mais biso monde tozongisa mabe na kati ya mboka. Tozongisa mabe pe bato bazongisa mabe na kati ya mboka za biso ba serviteur. Biso ne tozongisa mabe pourquoi tona posa mukile ba biso tona posa na sala boye miracle poni. Wana poso tonga bandako wana posa boye. Mais to bando zozo bango to bando zola ba salo bazasa sima na bango ba misu ba veza o bébé. Bébé va passer au moment où c'est un béto à la bateau imposer mutu loboko wana dossier à suivre. Bango ba pasteur ba mo sala béto à la bateau. Bateau benga ba pasteur réveil. Biso to fongola ke toi la mutu o e don zanango e bando sala. De mission pénal lelo au faire comprendre biso ke ngunza na prophète ba bato moko. Et toi tout monde biso to fongola ba finara. Mukoni ni mama papa wana nzondo. Mukoni atike évangéliste na tia na share d'image. Ba filimo boy. Ah loba na poto. So pa na poto ba longoli share wa terre ba bombi. Tango ya ba bimisi yango ti. Ah. Yo so azawana yemo kana share na yi. Oh share na ngando monongo wana. Oza. Ata yo on va dire quoi? Elle est très chère. L'image c'est qu'elle est modérée. Maman journaliste, elle est très chère. Ta place au Fani. Mais et Tumbelo. L'icolo. Mais bango au va la boîte. Baotana c'est cher l'icolo. Ote. Tozonga nanzela. Tola sabana nzambe. Nini. Yaomoni tem nazarango. Lève-toi, sois éclairé. Telema ongenga. C'est qui to vandi tango mulai na ba pasteur obo tozo landa tozo lo mutu yati na munyo sona be ko ela biso bandimi. Voilà, merci beaucoup na ba fan nyo sur Ronsi News Télévision to komi vraiment na suka émission na biso. Bien sûr que ngamo na fan émission à lelo na sepel nango tellement mais TV zara heure hein donc to garder prophète a communiquer biso. Prochainement bon on est sous pour na rolo bla mambo etali simo kimbango et puis la spiritualité parce que le différence c'est comment entre prophète na ngunza plus bon bangunza ba mo bon banganga bon ntemi ba bisuki ba ndenge nini donc plus c'est comme ma place OK ba lo ba Jésus ndo moni ke kuna propre ça moni ke kuna il y a un vrai Dieu or que ba vérité zo bimaka parce que simo kimbango abaki 100 ans na e makambo esalama makambo bandi déjà te makambo esalama to mona ba panneau en fait. C'est que ma campagne bandit dernier président de Zabongo azia ko sepela ebi déjà santé fumuki mbangu bandeko wana obobenga kabasana nzama minene ebele ba ko parata mbangu surtout ya liboso nzo ya nzondo wana wana pardon bomba aussi c'est la émission limbi sana des annoncer pardon limbi sana émission na ele na ngai prophète des nations té donc zakaka li solo hein pasteur Denis Lesti mes condoléances à toi vraiment na ele qui pena yo té sur Simo Kimba au Santanae vraiment ba fan ya Ronsi restez toujours branchés na katia chaîne Nabino. Merci beaucoup na Montréal Mirakins derrière la caméra, merci beaucoup à Sarah Kung à la parisienne, merci beaucoup à Brunel de plus, merci beaucoup à Steve Matoumono, merci beaucoup
beaucoup à ma copine chérie Tabita Kiambi en direct de Belgique. Merci à Sarah Kunga. Merci beaucoup à Priska Chukana, ma copine. Merci beaucoup. Moukantombolo, Bogard de la presse. Bon séjour, nous avons Mikil. Nous appelle, nous avons habité sur Supindi, nous comprendre. Voilà. Pasteur, tu as vraiment plutôt prof Ngunza. Ngunza, tu as vraiment la souka émission à Bisso. Merci beaucoup pour notre temps au PC Bisso. Alors, mot de la fin, nous pas ya bateau batalio et puis au BT Bisso c'était ma cassi parce que tu vas comprendre les lots en bassimo qui vont comprendre tes mains. Ils ont aussi à suivre aux ongs à sous donc avant le 6 avril, monsieur Landana pour comprendre pena bien beau et que Kimba Mwaza mutako valoriser dans beaucoup parce que il y a des prophètes noirs. Nous tu y a histoire ba Job, il y a Joseph, il y a Samson Subanan et après toi pe censé il y a histoire ya Kimba ou mamunyo sur les qu'elle est biso toi na droit bon parce que à ta prophète na biso noir. Prophète comme na souka. Merci maman journaliste, merci beaucoup. Lilo balanga souka ezali na mokili mobimba. Surtout na biso en Afrique. Toyeba ete santa oyo ya fumu kimbangu eza santa moko ya bikamwa pe ya élévation. C'est qui toloba ki 2021 eza année ya restauration. C'est qui tombe mama penda na bokebi nyonso pamba te e okuto na nzela te e okuto na bakisi te e okuto na makama bete e okuto na bakindoki te e okuto na mwa ba magie te mwa ba magie wana to ba besala na église wana batika et au coup de place moi ya kimia pour lobby pe au bénéficier na makambo penda ya malamu na sepele pena malamu mingi na équipe mo bien botambola ki nango pour na journée ya lelo biso pe tozoko bakaka na santé yango mais na dresser penda maloba pa mokonza mboka place bazolanda biso ba continuation ya mboka oyo ba soutenir ba ngunza ba tombola kingunza ba tombola fumu kimbangu. Parce que azaki moko prophète des nations azaka yemo fumu kimbangu. Ara yemo ti lelo ata biso no bangunza no to bimisa te leader. C'est azaka yemo ko c'est ki batika ko sabino nga prophète ba titre na to milukela et produit lorote e bebisa bana nzambe belé. Ba banda bana nzambe belé ba banda akuna. OK kune yindi ba resource la kingunza pe ba benga kibonganga. Ok kune yindi oye kaka ok ba bebise toile na yo ka biso bangunza to ya to banisu ko to kala mbangu mais to lobi santa oyo c'est qui mai na mafuta e obala na te c'est qui soko za mai otika la mai mafuta otika la mafuta. Voilà, merci beaucoup. Message je l'ai lancé. On a tout gardé prophète pour la chaîne Abino Aronsi News Télévision. Bon, nous mon Haïti, tout comme le 6 avril, à Ozala, nous PC un message pour te comprendre. Alors, merci beaucoup Nabafani Aronsi. Encore une fois, d'ici là, portez-vous bien. Prophète, numéro de téléphone. Ouais, numéro de téléphone, on a plus 243 82 83 51 215. Plus 243 82 83 51 215. Wana penda mutu nyonso akobenga eza na WhatsApp, mutu nyonso akobenga akoyamba ye moko ngunza matondo. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.